Mbote na bino, zangande ko na bino de Mbanza Lone TV de Bruno Original 3 International Nzambe na bango mwana musansa la mandefu belé. Merci de bozo partager ba émission na biso partout bozo na monde. Merci de bozo commenter. Alors, nazama message pour na loba sikoyo, na tuzo ba pele belé. Na tuzo nazo ba pele belé banda tongo na beti ba pele na kara téléphone na donc na boye téléphone oyo. Ba message est belé na tuzo ba zo ba message belé pour na ndeko na biso. Petit frère na biso Louison et Langa oya tika ki biso deuxième semaine passée. Oui bien que na posta qui est réflexe na ou mieux en français affiche na posta qui une semaine oyo ndenge ba pesi programme ne bazo kundaye nzoka ndeko na biso bazo kundaye te ba ko benga nga de Mbanza. Donc, na minute na boye na Bordeaux eza ya kuyinda. Bordeaux eza ya kuyinda. Ba benga de Mbanza lobela. Na nenga bitili boyebi kenga na sala rapenda ba émission moko teke na sala ka bezité, boyebi nga bana na bananga na sala ka bezité. Na sala ka bezité. Na sala ba émission ko finga te. Mais soki nazo lobela makambo oyo proche ya famille na Bordeaux ba beninga. Na minute na boye famille ya Louison petit frère na biso na maman na bango baza pe pemini wana na bandeko baza pemini ba oyo ba biso ba friend tout ba ami mbutu ekoti makasi bandande ko na biso akufaki corps et si police mbila ça pesa ya corps na boka famille mais likamoni ya ukamwa banda bazo accord ti lelo bazo linga ba voisin na bana na bandeko biso quartier ninge ba voisin baya na matanga te soki ka baye na matanga so ba beti porte bazo linga ko fongola porte te. Alors bandeko na biso abenga ya ba bisika de Mbanza lobela makambo oyo parce que page oyo lokola biso to la page oyo to bengi pe ba page mosusu me bazo senga bango mbongo ngapte eza makambo ya communauté congolais eza na eloko moko te ke na senga bino mbongo yango nazo lobela ngo donc na minute nita boye bandande ko na biso akufa camarade moko te sa mona koro ya Louison azati ezaka maman na bango na bandeko na bango eza ba cousine eza la ba master eza ba nani mutu moko na mona koro ya Louison te mais Louison de aza akufa déjà donc nous battra TikTok bozo sala bozo bukansa parce que Alexis Malobi obaki de Mbanza ce que za base te ngabité petit frère na biso Louison aza kufa ça kufa déjà donc za base te donc na Bordeaux na minute de la boye bandeko na biso na Bordeaux ba porter plainte pour la famille na mairie ba porter bon plainte ba porter ba famille ya Louison ba porter bon plainte na mairie parce que bazo préparer ba ko kunda yete ba olingande ba tumba ye za makambo ba linga ba tumande petit frère biso Louison skoyo batu baza proche ona baza très fâché baza kusilika makasi donc mbutu ekoti na Bordeaux neta boy de mobule ekoti après korwana eza na morgue après mbila pe ayebisi bango bokoki kobima mboka te de comme il la suspect moko boy siko ya onde konanga tanga bengi bandeko na biso bengi biso bisika de Mbanza bazo sala ngo parce que pour petit bazaki lo defa yango bazo sala ne wana po batumba ye alors ya beke pour na famille zalaka soki mutakufi ebe mekunda muntu moko te
après le jour azaki mutu abatu ebele azaki mutu moko akosala TikTok aza kosala théâtre boyebi bino nyonso tout batu baolinga basala po eza communauté congolais eza communauté angolais tosala ndenge mutu akufi contribution ezalaka mutu akoya tie 10 yango bandeko nanga bayebisinga te de mbanza lobela makambo oyo tozomona makambo oyo ekomi suspect donc bafamille ya ndeko na biso luzo bakomobenga bango lokola bandoki Dona tozo bapela ngo lelo. Dona bakola la kutu na lamuki mbanga mpe botika na sala nga parce que bapela les gars trop. Les gars trop. Dona minute deux aboye, ezala ba famille na bango ba cousin, ba nani, ba cousine ndimolo ba français. Nanu ba moni koro ya luzonte. Do ezaka maman na bango na batu moko pemeni bandeko na bango pemeni. Oh ba proche. Oh banani niet na mutu mona na moni koro ya luzo te alors bakukunda on batu baza pena très fâché mais comment bino bozo kondo tumba mutu avant soki bozo na monte biso moko bien to luka basa bango be basa ba compensation pour exemple azala ba mi ebele pena po petit na biso na ki pena mutu moko azaki be mutu ya batu pena bako sa ba contribution be bakunda ye ke ba kendo tumba ye. Après, avant de kundaye, il faut pas mon appena cercueil. Que l'usongo ye yonete zalake batu baye ko visiter corps ki nganda kufi batu mutoko ya pe atie fleur na ye, mutoko lo bape moi loba na ye. Donc et ça na partout ça pas ba mindele. Yango batu bazoko silika makasi. Batu bazoko silika makasi. Donc na opesa bino message oyo mbutu ekoti na Bordeaux. Bino boyibi luzuto na kotia photo pembeni bomona mutu na zolobela. Donc famille po ba version bimaki bela o luza kufaki o luze soki ndenge nini nande ko na biso mususu kutu atiaki video awa o te luzo o basaki bakutaki bazo sale boye. Batu babiki o luzo bakutaki akufa na kiti mususu balobi o luzo akufaki elongi mutu zaki na se makolo zaki na mbeto momusu ba baki mutu zaki na mbeto makolo zaki na se donc ba version bimaki belé po bino boyebi bino bata TikTok bo sa ba live momusu bo sala ke za la base mais le zopena akufa au deuxième semaine to kende yango do bazo kunde semaine prochaine mais mama na likambo ezali ke ba lobi ke faut ba tumba ye yango siko batu bazo ko silika makasi batu bazo ko silika makasi. Roger Kimbembi. Simon mona kati ya London City. Batu baza kosilika makasi. Donc, nzoto ya muwei eza na morgue. Mais batu ba lobby. Il faut ba mona corps wana. Après ba porter bango plainte na miti nza boye. Donc Bordeaux za ko yinda. Donc na pesi bino message parce que ngana on a ça ba émission moko teke na fanda na nini pa fanda ça live dans ça ma mission on a live dans ça on a TikTok mais na zapena moi mutu sanga ma passe na boy ko sala biloko mo ebele na ba TikTok bino bo mila na ba TikTok ba ine ba 2 étapes ba 3 étapes on a biwani ngana ngote donc message oyo eza pour na peuple congolais mais famille ya ndeko na biso luzo en tout cas na maman ko kamwa yo pena maman ozo ba décision ndengwana makambo za makambo soki za ba en na kati parce que petit frère biso ki mutu mo des fois bo tetenga des fois te po bino bozala ka boye boyo comme na ngai o de banza pio wa des fois bo tetenga ndengo na te po ngaza mutu moko na adio pour Congolais comprendre kaka mabe soko lobi boya le ba keno ndengo na za des fois te ko za ko na zo contre ba des fois et ba des fois mais toujours corriger makambo te. Toujours pesa ngo power te biso lo ba anglais parce qu'il faut que ça là batu basala ba makambo wana eza malamu te mais chaque mutu azana kana ye a pona ngaza jo mais soki bosala on ndengwana ikoza malamu te il paraît pe pour luzo aza mongala makambo na mona ngote. Merci beaucoup pour la hôtel ngai bo partager les émissions oyo makambo na lo ba na mino ka ande yango oyo ezanga ndeko na mino papa na mino ya jeune de prix au Génatoire international Nzambe na bango mwana musasa mande febele na bo rappela ba tebelete en tout cas na zapena
Very disappointed for this news. See you later. Bye bye. Qui a dit qui bend?